Merci la République démocratique du Congo, merci beaucoup peuple monde entier. Donc tout ça on a qu'à Kinshasa, à Wande, bonjour mon hôtel Hilton. Il y a kitoko ko sakana tete la parking plein à Bakar, rende kita, hein, à pour sabino on a les bossons na ngai donc na gauche na droite. Plein ya ko sakana te hôtel kitoko. Hilton mikulo yo. À Wande ya ko kota wadoke bomi, ba hôtel Bel Air on a qu'à Kinshasa. Qu'est-ce que Lumbaba est venu faire ici à l'hôtel Hilton? Ferregola babengi saki kaka namba mardi impact ya kosakana te Ferregola ayeka ko betela ba avocat bafandi na bango esaki peda concert te ke obasala ba publicité babengi saki kaka basala ba réunion na bango ba colloque sili et Ferregola est venu prester bokolanda ngo na ndenge moko kitoko awa na kati ya hôtel Hilton na ndenge moko kitoko. Information ya grave ba Gaulois ça la bande de la mission sur la République démocratique du Congo. C'est la confirmation, il y a descente, il y a Ferregola, na kati ya Congo central, et puis na zopé salabino le loyo, Bolanda, la confirmation, Lumbabao avec Ferregola, Jésus de Niance, donc c'est 9 septembre, na kati ya Mwanda, et qu'on s'ala penza ko sakanate, Ferregola Jésus de Niance, yemoko na groupe de Mobimba, bako salabon na kati ya Mwanda. Merci beaucoup Valère Sitou Production, yo penza jeunesse montante, yo penza kitoko pour sakanate, hein, péter le coffre de la messe pour que groupe Mobimba, il y a Jésus de Niance, Ferregola, hein, bakita penza la katia Mwanda, c'est 9 septembre, et pour ça la Koinda, bana Mwanda, le 9 Oyokaka. Le 9 septembre, donc le groupe de Ferregola va arriver déjà à la katia Mwanda, hein, bah déjà le 8 septembre. Il y aura un grand carnaval à la Katia Mwanda et qu'on s'ala ya ko sakanate la Katia Mwanda carnaval ce qui est sili to suivre Ferregola na hôtel kitoko na groupe de Mobimba na hôtel et puis le 9 septembre donc ça sera un samedi donc samedi 9 septembre na Katia Mwanda na Katia salle ya kitoko oyo ba miakatu ya muziki bana Mwanda ba yambaka bango na Katia salle monene ya yala trading donc tokuta na wana ba prêtre tout ya Mwanda bolanda na noelema oyo na ndeka kitoko comme est-ce que yemoko Jésus de Niance azoko confirmé c'est 9 septembre qui sera à Mwanda et son groupe Koloba ça n'engo rien rende kita sakale lango Lumbabao avec Jésus de Niance c'est 9 septembre na kati ya Mwanda na Maza Mungwa et qu'on a la danger banzembo tout boko senga et qu'on a la kitoko de na Mwanda ba prêtre bazali bande ko na biso na biso na kati ya Kabinda na Soyo bo se préparaka le 9 septembre et qu'on a la danger rende kita même biso Lumbaba avec Jésus de Niance la confirmation de ce 9 septembre. Donc nous sommes capitaine de l'équipe Lumbabao yemta simbi masolo kuna donc ba Gaulois ya Mwanda ba Gaulois ya Matadi ba Gaulois ya Boma tokutani bongo le 9 septembre na yala trading na Mwanda. Salut dans Mwanda oya bino les padres wana Jésus de Niance ça dit concert ezali le 9 na Mwanda tozala na ko complet tokobeta bongo na yala trading on a bengisi ba bana Mwanda nyonso boya toyemba na bino lisusu na bika ça fait longtemps que moi na yité na bengisi bino na yala trading concert ezali le 9 Ferregola avec ses poulets tozala na ko complet na bengisi bino ebele boya toyemba na bino ba carte rose boya toyemba na bino ba boko pamba boya na bino na bengisi bino ebele le 9 septembre na yala trading avec Jésus de Niance et ses poulets tozala na ko complet le 9 septembre na Mwanda na bengisi bino ebele ba Gaulois ya Mwanda ba Gaulois ya Matadi ba Gaulois ya Boma c'est bino mouti Valère Sitou Production avec Valère Sitou. Merci à tous les confirmation donc c'est 9 septembre na Katia Mwanda pour la penza kitoko bana Matadi hein ba bise pour la penza pour la kokene Mwanda tout se préparer na mike ba jeune ya bien hein ça la maman ya bien hein ba fille ya kitoko donc ils vont noter déjà la Katia agenda le 9 septembre na Katia Mwanda Matadi ça donc ba 2 heures du temps
maximum soko ke de bango te ba 2h30 tozana na mwanda donc oko ba pe na mwanda na après-midi au télé concert na concert esili ozongi na matati bana bomba même ma bomba kutu 1 heure du temps bozawana donc le 9 septembre ba prêtre à matadi tout oko soit pe maman aussi papa hein aussi pe bana boye na bino lokola boye na bino na tourisme beaucoup na kata mwanda surtout que mère zawana bana ba visiter océan na biso Atlantique famille visiter ba camarades banini soir to tali faire école bigeta bato songi et bien que ba prêtre tout na kata matadi hein biso tout ndoko sokola kati ya mai ya océan Atlantique donc mai ya mungwa le 9 septembre et puis donc on s'en a kata concert ya kitoko la pesi mote mingi na valeur surtout hein la force one et la pression ba mota ko sakanate et puis Robert Nyondo Toko le multimillionnaire il y a une forte délégation le 9 septembre à Sakanate et puis société nous soyons Solimas Congo hein société Solimas Congo va chasser le lot hein monter ma maman Aniti ma monter la pression ba mota ko Sakanate bino tu ba monter na bino ba keke songo ba mota ko Sakanate parce que ba monter faut peut total la kabatu oui ça émission mayotote oh ya ba siba palete parce que ba trop de keto trop de quêtes phototiques. Photo ça la bomoko, tout ça la peine dans l'esprit il y a bien pour la autour de la province de Bisso, il y a Congo central et après faire Angola tout le message qui toko ya marque 11 mais Koloyo bazo benga ka ministre de l'intérieur au sein il y a groupe il y a Jésus l'Alliance Rande Kita Makaouz. Bon, merci à trop. Côté les Maza, toujours présent auprès des artistes, auprès des politiciens. Félicitations pour l'expérience qui compte. À côté les Maza, on est là, les Hilton Hotel, et puis, tout ça va tout dans une Bako et Hotel à Bisso. Tout ça, mon c'est des prestations dans le quartier. Malgré ça, dans le privé, on a des banderoles on a des efficacité, Jésus l'Alliance, ma particularité. C'est la première fois. La première fois. Et ça, il y a un peu de Hilton Moseka. Donc, on a un Moseka dans la matière de musique. Valeur, si tout le monde a. Donc, tant que base surtout bah bien grand côté côté on a colonisé mon kélé valeur c'est tout la tant que tozo boya akei salara ninge sala ninge to solo la mais mbaba ou ba côté les masa match za kitoko le multimillionnaire Robert Nyondo Toko perso c'est l'homme du moment Robert Nyondo to saki dit là tozo boya na mabele Robert Nyondo salara ningo sala conseil au PCAD salara ningo sala tout ça passe en mouvement parce que ah oui vous avez le dernier concert la 4 mois dans les États-Unis ah oui donc les autres concerts de revoir pour la bon biso de l'obela mingi ba États-Unis on a été on a si mabilo on a été d'autres bétamo 13 jours dada complet mutaki mité de zona mobimba comme ça la marché carton voilà qui les vend qui mia silence et respect pour nous des hommes expérience qui compte et le bas mindele ngaite mindele mbalo babo voilà la raconter baba franc congolais si le logo zo absorbi il est très puissant très fort le Padre Jésus d'Alliance moto ya malobi yo lingi ba polémique trop makaozo zo polémique ndelinga ngai ba provocation ngai ngana lo bana simple réplicaire réplicaire aza moto soki ba tumoli Aïga Roloba, Nengbaloba na Bible, c'est que l'homme aura sémé et moissonnera. C'est biblique. Oh non, c'est biblique. Donc, c'est le mot boy. Non, c'est maki. Non, c'est maki. Autant la rabango, c'est d'abord au sein de la publicité. Ah, on a rabango n'est bayaka. Alors, la terme mot est gouvernement, c'est-à-dire qu'ils ont un ministère intérieur pour protéger le pays. Quand les rebelles passent au quota, il faut sigo et bobenga. Voilà. Ministère intérieur a contrôlé. Le ministère intérieur a contrôlé. Non. Parce que le ministère intérieur a contrôlé pour la sécurité. Comment ministre intérieur on les a comme mais c'est qu'on a fonction. Non, fonction. On les a fonction. C'est un groupe. Il y a un fonction. Ministre intérieur. Bagolo on a donné un poteau, Bagolo on a donné un kilo. Bon, Bagolo c'était na Bagolo Mubanda Kazango l'outil banana. Pour biso de Kama tous les 4 coins. Ah oui, côté mon amaï bene Kamwana. Voilà. C'est un ani. Donc, biso de Kama côté wa. Les colons n'ont pas belé les padres. Oui, les padres. Azawaya, Azayombe. Vous avez compris. Les hommes belé. Les hommes retournent ma belé. Tu dis que le concert depuis Tobeta ça fait plusieurs années. Tu n'y attends des sous-sous.
mabele na biso na memara dino soki yo te nani mosusu soki yo te nani mosusu bakotele maza na ye biso nazomona nde makambo eyinda kote kuna nazomona ndenge oyinda concert de voix na mwanda le 9 septembre bato kabinda bakobima bagolo ya kabinda ya soyo opesa bato na nga ya frontière na yema mingi na yema base na nga na yema moni baplace nga na lona na yema yo totanga kabinda menga na suka na yema baplayboy bayanke bato tu bapapa bamama oyo babie balaka na frontière wana bayebi ke soki frontière ekangi kandeko eza na mwanda le 9 septembre base na nga na mangrove tala babase nga nazalaka nazomona grand sosi ozokobona si na tia mfumu côté ba grand prêtre valeur c'est tout voilà tia mfumu eza ya kobeba et puis na goyo osala déjà ba réservation na bino pour jour wana moto azanga te et puis Robert Nyondo na ngoyo asala village akosakana te na ngoyo azosala Robert Nyondo, en tout cas, Robert Nyondo, toujours c'est la présence là on s'est manifesté. Mukile mona ba golo, c'est pas mon apo, ba côté les mains salumba ba ozalawana avec les images na pointe. Mutu ba betele li soloti. Souka. Faut qu'il m'en amène. Et puis les gouverneurs actuels, les docteurs qui bandont Tongidi, l'équipe d'ailleurs, Bagosala la carte finalement, ça peut le gouverneur. Avec beaucoup de respect, notre gouverneur Guy Yondo Papa Kibando, son excellence Yondo Papa Tomitiki na maboko na yo encadrement na biso sécurité na biso elili na biso soki bebi boîte ya kobima nango koto na les États-Unis ezali tokotiango na babole ekende state et puis ce conseiller politique ndeko biso Florine Mbadou akosala pe wana Mbadou wana oyebika mwana nkoyi aza nkoyi deux fois oyo atikala baheritier du trône bango bazocontrole makambo tu Paul Monto oya pe na MDFC mama na ngai ma meilleure chemise l'homme de Beka deux fois te ye toyembelaka Paul Monto betanga nzete bilengi tu azobeta koni ya bilengi ekomi koni koni Paul Monto vomelinga sekele akoba koni ya bilengi ezalaki mokie développe ntango azokwa rosi ekomi koni Koni Paul Monto ngai te. C'est le ministre de l'Intérieur Makaouzi. Sans oublier Pépé Mabokobank, ça c'était vrai. Mabokobank après la sécurité a planifié déjà ma banderole, planifié ma short pour la Bangolo tout. En fait que base à la présence ce jour-là, le 9 septembre, date mon société. Voilà quoi. Alors maintenant je pense que ça peut y avoir un mouvement parce que le président va monter. Bon, mouvement après avoir corrigé les erreurs commises au stade des martyrs. Orchestre et ça c'est qu'on a SmackDown et récupérer qui sentir nango hier on a géré première fois na RDC première fois en Afrique base ou live na stade na 16h lumière du jour ba tout va c'est la liboso na Congo. OK les a prises ya kusakana te même la bavie na biso kala ba ndango pe na bavie ba air présent mataki air ba leader ba benga ndeli et ton de l'eau te pose cela là il y a un mot il y a sur la bibi avant le on a fait 16 heures carton bandi boyeba c'est faire mon concert ici on les a filmé parce qu'ils frappent oyo ba loko am kolonda yebi nini ya kosala na mwana mukolo kasi ota omitani na femme ngale ozalaki te na batabule na ba bébé kale yone mwana donc après ça d'autres informations informations zaliga que non concert il y a bis aux États-Unis et ça toujours dans le mois d'août non le mois de septembre dans le mois d'août le 16 septembre donc en septembre déjà donc toujours que pour ça la cette fois-ci ça tourné pour les besoins ça très chaud pour ça là dans Chicago et puis la Champagne et cette fois-ci on a vu il y a Dallas il y a New York par-ci par-là
kozwa susu temps ya kosavourer de la bonne musique ya Jésus de Nuance et puis album de Binicho baclip déjà bandi Jésus de Nuance azoclipe na équipe de tout rappelle-moi faut pas ça là comme album album Dynasty volume 2 échanger tes volume 2 ouais bimaka volume 1 cette fois-ci volume 2 pour les padres apesi chance non ba collègue na ye ba partager ba featuring ya danger ya kafu eza na kati kuna en tout cas bongisa vraiment matoi na bino et osukoma na tiche coton pour ba belle mélodie eza na ba featuring ya son eza wana voilà bo mona ba featuring eza na sens ya featuring donc moni kinganda zo pesa boy les pattes zo pesa bo sentir na smackdown ya matière siko ya smackdown au la catcheur américaine tout est permis donc on peut ta songe moninga elo la libulu o tie katipa siko faut ba couleur diversité wana et ça li ba mosaïque moko extraordinaire donc yo so ka batere mona wapi bon et ça va autant na documentaire trop gosomilo documentaire trop de documentaires ouais c'est que là c'est dans ce tigre na yo pena yo c'est très important dans son yo kala ya kusaka la terre ah oui bah c'est le maintenant merci vraiment pour l'opportunité pesa bako message bakolo basebele wana na bana boma akitapita mwana na nefi kwa yo zo banda matani boma ngala zo banda na kasangulu voilà tina banana donc dans ce Congo central mobimba bazo yamba mwana mabele là-bas voilà mwana mabele asoboya alors il faut se manifester makasi pour tout l'accès bon tous les bon les belé yango peut se bilobela oh oui monsieur de partout monsieur au comme tant de l'opération lèvres c'est la professeure qui peut les voir on va l'ouvrir ça partout et c'est ça à la ah faut qu'il silence au boloba donc to désactiver le voilà to désactiver et puis la tuni mutu soko ya concert et comme on est meeting à Palu au kata au comme on fait partie na si santé mon baté makolo mako papa mako ah soka yemba betara lisolo neto wala caché fait partie on va bimisa qui fait partie ça lo lombo bala biom soki madilo yembe oh mamu batikele ke okisi ya bangungi pour la bana ubani koloba babe hôtel la discours ya Palu be ba conseil non mais pour divertir quand même au moins émotion et ma belle là au salimpiaka et ça la renengo wana normalement exercice ya 16h matin na podium mais exercice moko ne faites pas ça chez vous na peki ça qui ya yoga kiti mwana asa mutu makasi ya 16h maman na gai bako biso boya na Martin Defu Martin boya Defu aussi au moins Martin ya trop fort to bengi bela ba bolo boya na ba thermos na bino boya na maya montre ba Lipton ben victoire na bova bozo makofeli so mona na kausi kende lilo basuka ba fanatique ba golois tout ya ba Congo ko banda na kasangulu ti banana matadi ko no lo bate pasta pa no petit moto na nzambe yo yebi papa bisto ko chana matadi to ko chapenza azawana bébé mo ba beaucoup banque azawana donc motivation eza makasi donc tokuta le 9 septembre na Mwanda ah viens na ngai toi bonga jeune de toi bonga viens na jeune toi bonga basalam viens na Rémi Mangubu na Mwanda wala siko ba pétrolier voilà et ba ta pétrole on a partout et puis banki toko susu novelas parce que c'est la bino wana ah novelas c'est quoi banda belenga c'est quoi novelas siko ebendi makapo voilà tozala wana chasilelo akosala wana pe na kata staff a Robert Ndingo chasilelo na la bensika Valère si toi ah ya solo wa Valère si toi akosala wana ya sala la démonstration merci beaucoup Makaous thank you my bro merci beaucoup on est ensemble merci. C'était Makaous, vous savez très bien, Makaous, il anime toujours dans la émission, on a passé le rendez-vous est pris pour ce 9 septembre à Mwanda, ça sera chaud, et le groupe de Ferregola va arriver déjà à Mwanda, donc le 8, parce qu'il y aura un grand carnaval sur toute l'étendue de la cité de Mwanda, le 8 et puis le 9, il y aura un grand concert. Merci beaucoup Valère Sitou, Valère Sitou Production, la pression Bamota Kosalana, Robert Nyondo Toko
na staff nyonso lokola bagence lelo eza na bandeko na ngai tu bapapisu napesi bino bambota kosakana te novelas tokoya kobeta tour wana rande kita na kati ya kamera kitoko nzambe aza na bino ata bebe oyaka cimetiere bobolingo esalama mpona matonga ebakelanga mpona yo linozoluka kokoyenganako mabe nini ozwi ngai lobasolakami na basuswe yango ngana komile pase melina kenza bamobilekimakowakukobilenga mpona sikalika moko ata bapesinga monilasa ojebelenga na kokodoka mpona sesele yo kenza jusesibelinga piko ya kure solukamavegola ngai engai nosande Nasina mi versa no mi mana bolingo